bato na bakota conférence oyo loba bakota tendresse bakota Miss Lolo bakota Dorcas Bokoko bakota Bishop bakoti na Zuma babi mams il faut akanisela bango na bonane ngata zaka na appel conférence wana te. Je dis et je répète, namoni Yoshua Benginga ex-président na biso abenginga Liliane kota makombo na ngate menangina imso vérité tala bato na utotanga bakombo wa bandi unanga Kinshasa bakoti live moko conférence d'appel babenginga même si faut appeler ça bambongo na bambongo nyonso maxi bima na anniversaire même si faut appeler ça bambongo ba enveloppe ils ont obligé pour banobela longtemps so ba pesite soit ba démissionner pour ça musa bien yo kayo choix idée mabe ulikwasa mwana mwasi kindokite siko komolo bango bien famille bota ngape kande salinga mbamo napinga tamuno konyemba bola boyaki ya makwakala bevi mutatindaka ye bevi mutatindaka ye bevi atindaka ye afinga Yoshua azalaka bongo Yoshua azalaka bongo aza bongo Yoshua mobali ya papi kade ya pede oke babino batu botindi mida ayo finga ya no botindi mida ya kofinga ya no siko ngama mpinga naza ngama pinga naza na olekisa ngo mapinga osala nani oboma nani yo zobo mine katana oyo vilaine fille mwasa munoko so ifi asala partout okosi mida tika osala partout te okosi wana okostaka no kaka okostaka no oyo kolobaki o Yasmini atika bana na foyer na Paris nango ayebisa ko babuzobo mekano ko se former ko Bida ofinga ya no na nini oyoka ya no sa partout guerre ya no ze ngana yo bitumba ya no ze ngana yo mida fia partout okosi tala oyo alingaka kufa na mbasu oyo soki na poison muyibi oyo aeskroka mwana bato Mija Ibolombo Soni bana ni ba otourner bien na kindumba na bango ah, vous comprenez. C'est parce que c'est belé parce que à rendre depuis Libanda. Mais je vous dis, ma chroniqueur c'est belé aux hommes na bafandia. Parce que compte à rendre. Bosenga kasi lambo. Ouais, tango ba yé malgré mam ça au fond ça bango sika moko mais na kati mité na ba ba blessure intérieure. Si ko ngana oui na yebi ba moto. Na ko na que oui, oh na o ba yo kanate. Kula na nde basaka be mission te. Problème na biso sko ezanini. Tendresse na Miss Lolo batikala ko yoka ba fingana. Bo mi fingisa nde bino moko pe bozolo ngola bolingo na bino e pe babaku. Parce que babaku kwana baza ba fanatique na biso te. Babaku kwana baza ba fanatique ya sila. Ça dit biso le quoi sila ça étoile qui brille. Tozo so ka chaleur ya sila. Le monde babaku ba olinga biso. Ou na landi ba sorti médiatique anté Sarah. Bon, et Salinga m'a bien pourquoi parce que Sarah c'est un sorcier en personne. Un sorcier. Alingi français moi mobali. Sarah zo ba ke oui, papa ça dit bato ba sila aya théâtre parerere. Alias Paka Juma. Alias Paka Juma. Entre Sila na Sarah, muto sali bondumba reconnu makati za Sarah. Eza Sila. Mais oui. Eza Sila. Chroniqueuse. O sali bondumba. SB. Va porter un piste, va continuer toujours porter un piste parce que va toujours à côté de maman. Parce que on a un problème de ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Paka Juma. Ata biso nyonso tunde toza totika lobela sila ozaka sila. OK. Mutu moto ba ke wi bandanga bando lobela sila nde kombo sila koma sila. Non. Sila a été déjà le nom de Sila. Bino nde boye ko bebisa kombo sila. Mon camarade ya collègue ya président Elombe.
Si la banda qui na groupe salongo camarade ya Masasi camarade ya Bodo pas collègue à Bodo pas collègue à Masasi tala bato yake ndotanga tala autoka wana mulunge papa na théâtre azate mator bazaba mator ya sila papa na théâtre azate papa ya sila que son âme repose pas kufa au moins bato azaka papa nanga wana bato lolombo loka batela loka bapeshanga bato lolombo tala bisika yake ndaka eloko aza na libindi moke oyo elongi mabe ye ifo atanga kaka Belleville nde motema nekita moyibi oyo ayiba Mireille Bolombo ifo naluka no Mireille yango mikolo soni penze mawa soni penze oyo soki atangi kombo ya Belleville te yo Belleville afuta yo yo ozalaki mwana mosala ya Belleville ofutama kuna yo ti okokufa yo ofuta Belleville ata mokolo moko te eloko eza na libindi moke oyo lisoko solo oyo lokola mwasi ni ya moluba oyo abotaka lokola puku oyo ye fa tanga ka kombo ya Belleville nango ya nini yango makasi le mwana mobali na mwana mwasi kosalela filme ya kipesi ezwa te filme ya kipesi ezwa te soni basi asali te bayimbi bato ya nzala ishi soni na choquera bato po ba yebi ke oui suma lo ba vérité et surtout bato be baza choqué po ba yebi ke oui moi mo ba lo ba vérité vérité nini yo loba si jamais tiana ni mama Natasha to kuta na ba fete ba matanga matnya pa yeka peshanga yaka kusana nini nakati nanga bible le dit contemple-toi de ce que Dieu te donne zamba pesa nga mo ba boni na mo ba vina nga muketa tala bosana sila me boy ba valeur ya sila te ish valeur nini ndumba wana nzambe na ngai yeka Belleville na munoko eloko oyo kaka wana alati chemise manche courte ya carré o chemise to body ozoi na Kinshasa ubano mwana ba fulu siko ba fulu na soto zo mona yana mito ba congolais na ba piaka nyonso tu na mito ba congolais ya moni congolais point mo za ka passe mona ko ni mo lelo lo bien changer de face donc si la bisalu elle se compose très bien à passer ba séjour na bien oh nyonso tu ba tu ba loba e ko mena ngoye pokosi azana nelima application ya YouTube asime application ya TikTok talo puta akozongisa ngo tia kozonga okuna ke vacances apema na ye asala ka musala mingi fo apema ndeko na biso musala nini donc apema na ye donc prestation elle musala nini asala na ba surprise ebele ba surprise vraiment ils ba filme zo kende bien parce que les abakou baza toujours na point les abakou bayaka mobondo donc on a sila na bango les abakou il engaganga boko panzana mais ceux qui vont moniquer pour y a des intérêts na babakou ba pesa bino mbongo chaque jour babakou bango bazo pesa bino mbongo te pour ne qu'à démissionner partir dans les bons on est pas dans société ma batu soso parce que mais bosoto ngo ya bango ne bakomola tsango batu nyoso tuti mais bosoto ngo ya bango bakomola tsango batu nyoso tuti tant ngana ya ko sala analyse à liboso j'ai fait une analyse de condamner tout le monde mais après l'analyse on passe sur autre chose si on dit que c'est comme haine peut-être l'analyse ça dit que oui c'est avec modération paka juma oyo penza kosenga boye na sone ebimi libanda omoni ke wi ba ko bomba na bosoto te donc ndavanda ka boye akakela ka mukono ngo swa boto na erreur ya sila to na erreur ya babombo na ku papa babombo bato musinzo mwana na bo crucifié likolo ya ekulusu wana bazoba bandumba papa mobala ngo pe boke kolakisa biso mobala ngo tala libumu bodo
Ngwela ngo sa position donc nini mbongo ndi aza nango mais ekoko mango be biso ti okomisa be biso lelo yo lobeli bango na ndenge mosusu lelo yo lobeli bango na ndenge mosusu lelo yo lobeli bango c'est que comme ba compte à rendre c'est que vous avez des problèmes là dedans vous comprenez ba bombo baza ba leki na biso baza ba ndeko na biso na ndenge mosusu ba bombo na ndo zomona bango ne sutwana baza pe passer au tchana mabala wana bandumba wana balesibienne wana balele bato mosindu awalala na tata na na mnoko na na cousin na si c'est réellement vous bolingala sila to yebi que oui il y a des erreurs et loko ko ici balek na biso et ça entourage ya bato bantoura bango mais de pas balek na biso bango moko basa ba problème té bato bantoura bango luka badako bato na biso to na baza ba mauvais compagnon lelo komisi d'accord oui je vous dis pas bato mala monte pemena balek na biso wana eh mais tant biso moko tout le monde déjà likama bongo mais tout le bango to likama kamususu bazo mériter quand même ba respect baza basi ya bato parce que mobile non avant na bazo tumba ka mwasi na ye tango yo ofanda kozotumba mwasi ya papa Dani Kikusa belle vie mama Milo azaka na mobali na ye mama Top azaka na mobali na ye zoba tala mbanga tala elongi carré lokwa carton ya euti Turquie mutu moto ba ke wi bandanga bando tangu yo so condamner na miso baba ko za pona oyinisanga topo osanga bien mais faut dire vérité aux gens que oui je condamne tonton sur ma mère na condamné pour azo qui au nini au ya boloko achaki il faut préciser ça bon yaya à mon âge il faut ne vendre ba bombo basalaki so qui na ningasila ngo ya solo il faut ne vendre ka pona condamner baleki wana bondongani na bondongani on a parlé ça et on a fini on a un problème ça tolingana pour de vrai C'est ça, c'est ça. tolingana pour de vrai parce que l'erreur est humaine Voilà. ils ont une vidéo moi ça maki awawa ma Teresa asala contre ndeko na biso nani Domazé elle a condamné Domazé alors le problème la question c'est qui problème à Domazé c'est qui problème il y a mobile il y a Domazé mais nani on va faire que pour condamner ma Teresa ça dit biso nyo surtout to pesa na respect fresh aller après la fresh de retour vous comprenez et là on a nos senga na biso bandeko oyo pour soutenir mams tolinga sila pour du frère si c'est vraiment pour tolinga sila tolongola ba haine entre biso na biso pe bolongola ba compte à rendre au bozana ngo pona vanda na yoka ka mingi oyo na oyo ba yoka na te oyo na oyo et na kosote ba chroniqueur na ba chroniqueur ça ba ko kebele 100% c'est 70% ba yoka te so pesa on conseil ba yoka te voilà ba yoka ka te c'est tout Misi Lolo Yagola Tendresse Bantoki maman mikolo na batata mikolo boy Thérèse sortie médiatique air nyonso mikolo bana ba risque bazo ba koko baza na bakoko Thérèse ana koko nani Misi Lolo aza na bakoko nani Tendresse aza na bakoko bango nyonso Voilà, en tout cas, merci beaucoup Papa Zuma. Case o asali bondumba abimina mibali na ba sorti belé na ba mituka awa yozo finga sarato la wana yaza mwasi ya bato te yo sikoyo yo moko Zuma yo ndumba oyo salita mobali toi tu mérites pas d'être respecté mais si là pas à moi ça moto mais Sarah aza mwasi ya bato aza kutu reconnu si là elle est populaire que Sarah si la za mwasi ya nani si la za mwasi ya nani si la ndumba ya si la oyo bula wayo ya si la oyo mais si la siko alors Sarah bondumba o Sarah sali o ba chroniqueur rebelle ma so ba beta pona sanga bi mais moi so fa na te par le bas c'est une sorcière une sorcière Zuma olingi français un sorcière famille na bino nde eza paka Juma Davina aquacologie femme mariée mabimana dago abimaka pe na yo ntango baokangisa yo wana ozwi elongi wana lokwa carton ale obandi koloba
ya dako eza yo michute eza quoi C'est le sentiment que peut-être aimé. maman c'est reconnu oyo ozosambwisa wana mwasi ya bato ti reconnu maman na bango ye mobile mobile bima na ye mobile na ye si mobile bato on marié soki akomaki na esika ya bela te alingaka sisa émission te ntango baokengana zata na kinshasa nzambe na ngai tala mino kwa mpanzela nini mbwa akufi na mutuka mobali asila nano azalaka nani mobali asila azalaka nani Cheko, si na toilette sur matanga dadi dikambala, azo mari kuna na toilette. Oza lokuta moko na yebi boyaka kana makambo lokuta po ani. Parce que bana bon baza bien éduqué. Bela baza d'exemplaire te. Bela baza d'exemplaire te. Lorsque on parle d'exemplaire, c'est par rapport à quoi? Et alingi français mais alingi français ngo eza nango ya kitoko te. Sarah c'est sorcière. Ça va délire na bango. D'abord, il faut boyer bango. Papa mo papa sac ou les canons ba na bela. Eh. Mais oui. Différence c'est ma casse. Bazelo Davina apa bazelo Daili. Bazelo Daili. Bachayo wana. Bazate. Au connaît si on a na bela. Eh. Mais papa mam ça ibi ko fula. Mama nzambe na ngai eza mopono na paka juma saka to la sukisi bino ya pesi bino station na 50 bazo sali te eza ba vérité oya paka juma na bango apokalogie na femme mariée mais ye na dako homme marié. Ce que Bonduma obino boko sala boko tala ngote kaka ya bana batu na lisolo 2 ans passés. Ata 2 ans, ata 3 ans ka ya ngote. Et obima lelo ndeni. Eh Sonia. Des fois c'est à Bosoto. Moi je condamne. Je fais cette histoire, on arrête avec cette histoire. Voilà. On a beaucoup de choses à parler, c'est très important à SB. Na badai ko to ba sujet moko awa ko laksa comment ça le icône ba to ba singa faut zonga au lieu de parler ça. Donc non bien. Moi je condamne des chroniqueurs et des chroniqueuses. Oh ba pesa la famille Bota matière. Yeka famille Bota. Moi obalo azama tamalo ndire makero ndire mbisi oyo yo. Eza ba chroniqueurs oh ba liembo la famille Bota. Na SB bo konta bango ba za ba frère mais alors bango ne ba za ba problématique na kata SB. Après visa. Moi-même, je fais ça pour $500. Et si non, non, on peut sur $500. Il y a fruit d'ici de maman. Ozalo, ta mwana mobali oyo. Eh. Yo muto olongola mwasi na kisinani na poto ye kuna olali opese maladi azongi na maladi. Zuma yo zongisa mwasi ya mwana mwasi ya batu na maladi. Bosali koplo na mwasi no tala munoko ndire. Kande. Yo penyo ko boya $500 yo. Na ngona opesa $500 ango belvi. Si la moisa ka bena bino, azo dédicacer bino. Afa na ka bena bino. Dédicace ndé lobini. Fali pour pakaka. Ya biso baba ku bo pesa ngo famille Bota. Bo sala ngona ndenge nini? Bino moko bozo wala na wele na kunao. Boyo kanesi ndenge na kata no. Dikona ngo bwana basi bwana mibali. Donc on laisse mobile na yo, on laisse mwasi na yo. Neti yo zuma yo. Bozi anona kate siko. Neti yo zuma yo longola Mireille Bolembo awawa na poto awawa. Aye kuna kwa diza ifo ayaya ko balo po kende poto. Omondo rata poto ango tilelo. Na ngwa memio. Mwasi nina sa ya kuna ya ko bala yo. Nzoka boyoka na ki apesi hotel, apesi mbongo oluko hotel a bien. Yo ke ko hotel kuna kote bayaka kuna wenja bayaka. Oke ozo hotel moko kureke ndaka nango oke osibi mwana bato sibi olali opesi ye malade nzoka nde boyoka na ki sorry
nzoka nde boyokanaki na mwana mwasi wana na mwasi na ya ndako azaki na zemi ya munene mwasi no ndako azaki na zemi ya munene otikaka Mireille na hotel okei na yo oyo ozongaka 2h 3h du matin donc bolia cop na mwasi na yo zuma yo olia cop na mwasi na yo mwasi no azaki na zemi faut ezaba 2020 ou 2023 yo zuma yo kasaka biso toyebaka makambo yango te toyebi ti ma tragédie bolia cop na mwasi na yo mwasi oyo ya yo bino mbali bolia cop bino bolia cop na mwasi na yo yo zuma yo na mwasi no bolia cop bino mibali mbongwa masumu kasi kende pe poto yango batala oti kende poto yango batala yo oke poto yango tika te pona zoba oui sorti mais le problème est ça maman Natacha je suis le seul analyseur à Bakouk au ba fingaï de tous les mots. Yo peut finga kabat. Yo peut finga. Même la personnalité de ma mère. Oui, yo peut finga maman na ngana finga maman no na ko. Oui, mutentel aliambon. Mutentel aliambon. Petit na lobaka awa. Bato yeba yebike oui, na chokara bato po ba yebike oui, suma lobaba vérité. Et si to bato be baza choqué. Comment dire que oui, moi, mon ballon, la vérité. Jaloux, hein? Net, jaloux, net, c'est maman Natacha. Moi, jaloux, ma casse. Moi, jaloux, à belle vie. Nana chaîne, nanga. Bible le dit, contemple-toi de ce que Dieu te donne. Ça m'a pris, ça m'a pas bonné, ça m'a pas vie, je me contemple à ça. Tala. Contentez-vous de ce que vous avez. Oh, ye ka belle vie kaka ya ngo kaka ye kaka belle vie soki atangi komba belle vie te si la unité de mesure si la fierté ya cinéma africain je suis fier de voyager d'aller quelque part si on me dit aux Congo nini na Congo démocratique boya si la bisalou. Je vais parler de ça. Aujourd'hui la musique si on parle de Fally et de Ferry la tête on doit parler de Sila les seuls ba mère na biso ba continue ma belé ba maman Chako ba maman Mindondo ba na sengo ya Sila pourquoi c'est pour la première fois na théâtre Salama et une compétition internationale de cinéma moi na moi c'est comme ba film puis à azui trophée ah quand maman likolo kuna lobito sambela pona ba ngala na tante ngabona na ba pomme bele ah ma belle to tiaka na bona prière problème ezate kitoko mère biche peta ya kan problème biche benda ya ciao Christelle viens ici. Voilà la famille to tapoté au Canada balala qui n'est na lobaki balamuki déjà. To matcha tapotage. Et puis to sécuriser live aussi dans YouTube. Voilà. Bani sangana bino to ndé kutala ba vidéo na bango tozomona ba sa ba vlog ba comme ba start na ba wenze bazo yamba bango lokwa ka papa et madame mère Amazon be lokwa Cindy Leker na mopao et ake ezala ki likambo bandiko na ngaso bo rataki boke koloko ba vidéo wana bo bandela pourtant tout temps tout ça qui émission wana yo zaki na retraite ya 25 jours lokwa et pas ya pasteur Marcelo lelo communique aux 8 ans kende koloko ngo otala ceci bilonda bazaki na aleso ba latinenge mo so ba olika na nzela bat ba obelela bango ezaki jeté ezaki somme voilà ceci la ticket bino derrière ya BBL bobuna na lokwa ya via ezaki matata bandeko elekaki nango eleki to bosana bango Cécile pe na sima kuna simba nzela aye kozonga na ye na Canada place atikaki bana na ye bandeko alema bana pe atikalaki na Kinshasa na bana na ye baosolaka na telefone babenga na bapel vidéo na mwasi na ye boyebi kaka Cécile a mwasi bolingo Cécile a bolingo te lokola babere rouge ye motia biloko no kuna obasi atoyeka nayebi place ezate te Cécile a mwasi tendresse mwasi bolingo bandeko baosolaka na mobali na bavideo banini bokoka bango te yaya
biso ba AGC pour ça boso so mobile no goal à virage boy bi goal à virage bota la foot nga tala na nga te so mobile no goal à virage nde AGC avancé boy ya okobatela e ko sa bloka ba berete bera za na mwa muke nde bomona ke na za mwa muke ai bi so bo ki vie pe libanda ozo su Jean-Jacques ozo su Foster e bo ngana yo ya tango eseleki boliko ka collagène tata bateki collagène à 200 € ke koluka ngo collagène moko euta en États-Unis o bionsa melaka ya to sito koli akombeli collagène ndenge nini esila te omoni te babatela te ya vile père ata langwe masanga o alingi nganda lingi jonga chaika wala zaka wada tala Cécile a moi sa tendresse, Cécile a aidé biso bato âge avancé to mona nde bat balouva kaya. Cécile a kota aller la piscine. Ala la team ala kota la piscine yaya. Ala koti na piscine. Bosi bomona. Tala, ya mutu sena kufite ko chaka pointe et visa mystique. Est-ce que Alain a raisonné quand il joue que ngana osuka na piscine à 22h, koto ba tie biso mo 20 blanc, koto ba servir biso, to lia mo fruit. Est-ce que Bando bosi na live na pourquoi? Bandoki. Nani a signalé kuna lisusu? Bandeko, to tapoter ba signaler live. La famille. Charlotte, j'ai vu. Elle a commis une terre qui toko makasi au Kasamta na Canada. A commis une chocolat, mon caramel. À la côte à piscine à bout, tu n'es un film. Non, ils sont net un film à Cendrillon. Merci Lila pour le rose. La famille, tout tapoter, tout tchaba rose. Va signaler live ma casse. Invité pourquoi? Ala yoka bana ne soni te. Oh soni bana mwana la ta kilota piscine ezate. Oh biso ba Congo, biso ba tabandundu, bana nga bakomona makolo na ngate, bakomona makolo mwasi na ngate. Kuna bazali ko vivre kwa Romeo et Juliette. Bolingo go wapi? Ba pesa ki posa ba te bele ba benga mbai na mona ndako. O ba ronflara kaka ba ime pa ni ba ela moti mapa na buku so za déjà libana zo tuna o so mi mapa pongane na abo na nzala na zoya me ala zalaki yemo ya mapa na bo mona alente ba sachet ba mapa ba zo ba baguette binene baguette mo za na taya ninyo ba benga ba taya ba baguette mo za na taya ba gabonais. Les amis, les bébés, attends, moi, il n'est pas remis. Alors, c'est moi, c'est que je suis là. Mais à l'intérieur, à la fin, la baguette, mon taille, le quoi, gabonais, taille la baguette, il y a 1 mètre. Alors, vous avez un ezaki bongo te ale mutu abando meme bolingo mabe ezaki bongo te yaya la famille totala ki série na bango ba live na bango bande ko sala todo sepe na bango c'est bon les mariages to ko ba suni c'est to le mabe o to bandoki to souhaiter bango ka ere mariage ere ménage bo vanda bien bo sangsa bana bo kumna bana so 10 so 11 bana pe basi ba koli bo enjoy vie na bino to souhaiter bango ba bonne chance bande konanga c'est ndo ka chaza ko enjoy kuna na ndaku na pesa bande ko vanda atika ka Diane Kamwanga boyebi histoire Diane Kamwanga oyo ya comédienne Diane Kamwanga na Cécile baza bande côté bana lié mon côté ozo lié bango ata mukiete eloko zo lié bango ezakaka Chiluba ezakaka province bazaka bauta province moko naza bien ciel naza bien ma chérie bonio
chef lui dit bonjour. Et là, quand ils lié, bango kaka province. Baza bena kasai, biso soto bena kasai, donc to baka ki to bandiko. Ndenge moko pena bato bandunde ba mpangi na mono, mais bana liente. Lokola Diane na Canada, azaki na mutu te na Canada. Na ebite circonstance nini esala bakutana Cécile, makila na bango ekanga do makila na bango simba feeling wane elekana akomi mbala moko kobenga ye tantine yazoki lokola yaya na ye azwi lokola tantine na ye po azalaki na mutu te azoki lokola confidente na ye vi nyonso ya Diane abande koyebisa yango Cécile Bilonda ndenge bande kolekana libala na ye na masolo normal mais ba partage nyonso batongaka babeta masolo nyonso tuka ndenge ezalaka so ozana mwa pire sœur na yo bien ami na yo bobeta masolo nyonso diboma bonjour Delphine bonjour tout le monde bandeko bavandaka ye tanga za ko enjoy libala na ye kuna zokota ale na piscine kimukolo ale neti kaka mela mai toke kokunda ye mutaba na sukola te na mai banda botama akenda internet tanga na kwilu metika kokota na mai ya kwilu tipo mai ya kwilu ezaki na ba courant so koti bona kindoka bandundo choli mais ale ko sukwa na kimukolo bandeko Diana tikala ina ndaku na bana Cécile na bana pe wa mikolo déjà pe babima déjà na ndaku mais tikala ina ba oya mwa mike ka ndenge ezalaka Diane lokwana libna mobali na ye simba kite kuna babeba na kina mobali na ye mobali balobi na Canada mobali ayibaka il paraît balobi mobali aza moins sérieux ayibaka mobali fainéant mobali linko sa le côté vous avez que par rapport à Diane aza mokola mobali makambo ebimai na Canada ebele bango mibale libale simba kite bakabwana bapanzana Diane place okende ezaki te po nani bapesi mukanda na ete et pourtant biso na bino to yebiki na Canada bapesa bato ndako toza ngunda bapesa bato il paraît bapesa bato ndako et to comprendre ndeni Diana bomi libala place okende ezaki te ndaki ndeko kusenga su ngunda epa ya Cécile pe lokwa mona kiki azokende Kinshasa ke kosa mariage na ye nde andimaki Diana ki kotikala na bana na ye na ye bavandaki wana ndenge bavandaki wana Cécile ndenge tolobaki nde bato ya Canada bapesa biso matière na ye balobi Cécile azaka très gentil nde bozomona bongo balobi à part bamakambo na ye mosusu asalaka mais aza fille moko très gentil très serviable aza pena fille moko babiso oza na problème Cécile akotaka problème wana babi na Canada kuna alakisa même bacamarade na ndeni baluka mbongo babi amosi makasi aluka mbongo makasi babi ndenga aza wana etikalaka atombola nzete apikola nzete nde tokoma na otone bo apikola ngo tiango na conteneur bo akebaki kolona na boulevard etikalaka yango babi ya lokotaka nyonso na nzela sombaka nyonso kila kuteka bilokosi na Kinshasa babi aluka mbongo makasi donoka na sali te ya kotombola nzete na poto awa te na conteneur ake koteka ona kini aluki mabele mo abe balonya po ebota po ba saison taka biso kuna climat tropical mo eleki mais babi aluka mbongo makasi ateka nyonso na voiture à Cécile c'est bokoti bokuta huile za kuna bokuta mbeli bokuta fourchette bokuta sani ya mbele bokuta brouette bokuta nyonso tapi kiti o PlayStation TV kufa vandila babi atekaka ba babi mwasi makasi aluka mbongo tongo alakisa bata Canada koluka mbongo afi ya Canada koluka mbongo nabi malgré ba côté na mususu sombre mais babi côté wana nde vraiment à féliciter amuta batu atrena na ba petit na yo atrena na bango amuta fanda ye mu côté azana ba petit na ye ba petit ba yiba kala ba magasin ba nini ana ba petit na ye
ba petit na wana batikala ki pe na Diane basola pe bien ba pe ba deba komunika des arabes koma kosola bino nyonso boyebani yebani parmi ba petit na wana moko kombo na Natasha mobali mwasi ya Junior obo mona na ti peignoir likolo kuna Natasha vidéo na bango na YouTube yango nazotia na YouTube mais na été YouTube soko ba ko permettre ngo etikala ou ba ko supprimer le cause très violent bazo bunda bitumba na Canada bakine ko bunda na église eza na butu boyo kaka mingonga batna makola batu ndenge ba ko sangira Natasha ba ko beta Natasha na chama na YouTube oyo vidéo ngo Natasha za pire petite ya Cécile aza pe lisusu camarade lisusu ya Diane bandeko na evite na YouTube bomona video bomona bitumba eti soye koleka na omeka kaka sinon ba olongola ba no eza video moko violente nanani mais to omeka na tina YouTube la famille ndenge batikala ki wana na sima kosolola solo baze bele baze be kiri so ba bebeka so ki bibiche film ba bebeka banani baza pende kiri ya ba jeune o baza ba petite ya Cécile ndenge batikala ki kuna na sima bandeko na ngai nde batikala ki ko beta masolo na Diane comme quoi que Cécile atonga kayo Cécile boye ndenge kutoye ko vanda awa Cécile apanza osango wana Cécile biyenga kuna na aza ko enjoy vie na kuna na nyinyo na Kinshasa après mariage na ye. La famille tout tapoter s'il vous plaît, tout tapoter va signaler vidéo tout tapoter. Hola digo, ¿quieres? Bonjour. Wana Cécile kuna za ko enjoy azokotisa aller na piscine na 2h du matin je sais comment avancer tant so bela mo ba tension na ba pema oya na miso pe comment ko déranger akoya ko mona ba 4 na maya ko ya ko dinda abosani koto na sima ba osale ba réunion kuna bande kunanga ba pesi Diane ba rapport ndengo eko vanda na ndaku oyo Cécile atonga kayo tala ba beteli Diane masolo nyonso na solo na ya lokuta batoka Cécile aliaka na bango ba pire Cécile nde na olo ba petite Cécile po bango nyonso wana baza ba leki epai ya Cécile ba beteli Diane masolo Diane pe na sima wana Diane pe akokaki te asiliki ka ndenge ezalaka soki opesaki ya mo bo confiance opesaki camarade mo confiance en tout cas ça kapasi et ça kapasi oyo kake ya na nga ya bolingo o na benga ka tantine o to solola na chiluba peut-être so ba parents na ba koma pe ko solola bobi ka biloko ndenge ezalaka o passer pe mama na zukutana ya mo gentil na kutana leki mo bien to vanda ka bien et tout bokompe ko sola chilu baka ndenge za batela wana leki na yo batela wana ya na yo bosimba na makasi bobuka ndenge zalaka Diana zaki vraiment dessus na koyoka mwana nyonso tu po boyebeza na bakati mususu bobeti ngona mutu okoyeba ka ke muto alobi yango Diane pe la simana pa silika ki et tout aki kolunga wana akinde koluka place côté mususu anatanda balukile ndako babimisela ye ndako ndeko mwasi oyo tozomona oyo kombo na ye Natasha aza mwana ya Canada akendaka mpe Kinshasa Canada ka ndenge ezalaka aza na mobali na ye Junior bozala tanga na koma mobali na Junior mobali aza mwana Suède bata Canada bolali tozali tozolanda ya telefone na douche ozobrose ozotala ngai ebi ke bauti kolamuka kala te bozala tala nanu koma mobali na ye batine nga pe photo mobali me mobali bato za na inoso na makambo anene makambo te voilà mobali na ye komo na ye Junior Bukasa voilà nga muluto na oki mobali ne komo ne Junior Bukasa nga pe Bukasa oyo ya mwa mulopo te boy mwana mwa mulopo pe Bukasa ti ozo mwa mulopo mutu boy komo ne peza ka Bukasa
Comment les aranani? Bukasa, béré. Mobala moi mulopo, ouais, mais moi mulopo, tu l'hôpital. Basara, tout. Connais Bukasa? Pourquoi mananko? Connais Bukasa? Tant de Monica, oh Bukasa, oh Bukasa, moi mulopo, théo. Thérèse Manduta ebele boye. Bandeko, même si nous avons une vidéo à Bitumba ya Canada na YouTube, pour la YouTube vidéo à Bitumba za kuna. Mobali na kombo na Junior Bukasa, leader abi Bukasa. Ah, Bukasa. Eh ba Bukasa ba baza somo. Bandeko na ngai. Mobali Natasha kombo na Junior Bukasa. Natasha za mama ya bana 2 ou 3 je pense. Ah mama ya bana. Balingana Junior Bukasa na avion. Na avion c'est na flat, c'est na bosanité. Na avion bien na flat, place avant d'akasoka ki Kinshasa, Junior Bukasa pe. Azaki so na mwasi na so ndenge nini na ba Finlande, na ba mboka ba mabiju kuna ko tumali ya makasi kuna. Ba oti héros yo, ba ngona mboka na héros de Jezo Koya. Eh. Eh ba biju panda. Finlande héros de Jezo Koya. Junior Bukasa amwana so ya Finlande so Norvège so gini bakote pour bakanga na Russie kuna ba makota Russie makolo bomoni biso na are na Allemagne to kota Belgique makolo bango so bakota Russie makolo kuna bakota Russie makolo esenga voiture teni to kasi mbamo pa Poutine malili oyo uta pa Poutine kuna kitela bamu bandeko Junior Bukasa amwana so ya Finlande so ipe Norvège bakoto kuna ka ba Suède kuna na Scandinavie kuna bandeko balingana na Natasha na Kinshasa na hôtel place wande ko vanda place wana bina bosani entre hôtel ou bien avion balingana Natasha pele ko ekutaki azaki na femme seule azaki na mobilité ateli Junior Mayele Acheli Junior Mayele balingani papa ba s'organiser ba sali ba mariage na bona Kinshasa ba tinga kuna ba vidéo ba mariage na bango et tout na Kinshasa kuna na lo ba bien Natasha za pire petite ya Cécile Bilonda Natasha bundi mobali musika na Suède Finlande Irlande kuna musika alobi na mobali na ifo ya ko rejoindre na Suède nde babundi loko ape Junior azaki déjà na mukanda ezaki mwa facile pona bango basaki bakoki kosala mobali akanga bisaka aye kovanda na Suède il paraît asondola so mwasi na ekuna na Finlande mwasi kuna héros azolekisa bana babuta neige na bayaki ya neige biso ya moi koto akanga bisaka akenda na Finlande akenda na Canada ko rejoindre mwasi na epo abalaki Natasha Junior bazala Canada sikoyo baofa na libana bango tranquille. Natasha. Fais rappel à une agence. Natasha, oh pour ce bazo beta wana na vidéo na tina YouTube eza Natasha. Oh là na mabele alati la robe liputa alati ka robe na liputa simple boy. Natasha. Nde ba beta e ba kanela ki ba ko beta liboso l'église na bango so liboso ya pasteur na bango boyo ko ba benga pe pasteur soki nani soki ne pasteur na bango azana ti ba vesta ngeli bu bande ko ngai Natasha il paraît Natasha ateki songi babi Natasha ki songi na Canada zo la mo mikanda ateki songi pa ya Diane Kamwanga a conseil Cécile Makambu voilà Cécile bazo e bati Diana changea, Diana bimana ndaku, Diana silika. Natasha kaka ye Natasha wana. Afinga soki mobali ya BBK soki bibishi. Bibishi wana pe aza mwana muluba bobi na Canada eza fief baluba na Canada pe na communauté congolaise 90% bazala na Canada eza baluba. Baba timela nzela Canada tongo. Kuna so zotamba babiso zotamba na banzela ba Montréal ozo kaka dimutangila mwa mukaji wa siyo twende tumona kaka bish bimpa babi kuna ba supermarché ba oza kaka lwa kutusom lwa kutigani kaka mam lwa kutuduani
babi kuna na Canada za kabongo babi kuna soza mungala babi kuna soza mungala okoluka ndeko na mungala osata deza seta omona mungala te babi kuna tina bekola baloka bamamu baye kozwa bala na bango okoka bazolo baka chiluba mama kuna kabisa batoko ovanda kuna ti bino bawe bovanda te eti babere okutu kikongo ayebite lingala ayebite felanda ayebite siko soki babenga niki flama ayebite okolo balangi ni biso batoko ovanda na Canada babi na Canada tina liboso bekola bana mutu aye kozwa pena mwana na ye kwa osola na mama musu na chiluba etikala kuna ba maîtresse batuna wana eza langue na bino langue international bien national kuna eza fief ya baluba Canada na États-Unis batatuka sepo batinda bana bango tongo kuna na 5 baluba bazaki soka zwi bani nyonso 32 abwaki bino na Canada ya tikala Kinshasa na basine 50 bakota kuna tongo misu bakotela banzela kokatakate basima kuna bamisusu bayana baregroupement familial mpo kuna ezalaki so obwaki ngunda so redéclare ata 50 personnes baoyamba moko famille mobimba bayi yango biso kuna na Canada ezalaka so okoti na supermarché ozoyokaka mamu biche ndakala wana nake kakonta naliaki matamba mampua matoka zeze kuna tosolaka na chiluba tina banzela bandeko bebeka wana bibisho aye kobundisa Natasha mwana muluba uta mbujimai Kinshasa bakutana mobali na Facebook mobali amemai na Canada mwasa libala makasi mena minitio bape na procès na mobali Natasha musana aye kofinga mobali ya muninga kokombo na ye salaka te kokombo na ye telemaka te bebeka kutu ndenge aza na bulisaka bana na baza ya tatu wana te bandeko makambo eza na Canada ngana yebaka makambo ezaka na Paris na Angleterre na Bruxelles nzoka na Canada mpe makambo ekoma kuna boyebi autre temps autre mœurs peut-être tant mosusu bato bayaka kala basira ba 80 bazaka na makambo te mais ba jeune génération bazoya bayebi na mopepe na bango mpe pasika bandeko Natasha afingaka mobali ya muninga Natasha tongaka bango obebeka kutu ndenge aza wana mobali kokombo etelemaka te ndenge aza na ta abeti yango bambata atasio yango mino eyemba fali swanga mino atasio yango mino na nyoka lese rien soki ebelali pongi ti lobi etelema moko yango moko olinga yesu bandeko bakanelaka Natasha babi Natasha kisongisongi na ye azwela ngo mikanda bandeko na ngai na nsima wana lisusu groupe ya Natasha wana nde nakoloba Natasha ye moko te nde bayebisenga fona loba likambo ndenge bayebisinga groupe ya Natasha baza bana ode na lobi babetaka na magasin babeta babimisela basalela baso bapapier soki ndenge nini na Canada babimiselaka bato bandaku groupe ya Natasha bango nde bato bazweli Diane Kamwanga ndaku na Canada bango bato bazweli ndaku bango bato bakrele ndaku nete si bazwango ndenge nini babimisela bato bandaku bango bato bazweli Diane Kamwanga ndaku bomona Diane Kamwanga saki live mo azolakisa bota ndaku na ngai yango bota ndaku na ngai yango sorry groupe ya Natasha bango bato basalelaki ChatGPT babana semeki ya Bellevue semeki ya Sila Bisalo semeki ya Bakata semeki ya Gabi semeki ya Mama Mundibu bafunda Cécile Bilonda na letai Cécile Bilonda kotisaka ataka bacolocataire na ndako po Cécile Bilonda asalaka te na Canada Cécile banda poto asalaka te asalaka ukosi asalaka aza kosalela mpona na bakoko te asalaka Cécile Bilonda l'état mutefutela ke ndako boyebi kasi oza femme seule avec ozala bana et tout
L'état occupé yo et tout ne ka kezala boye bine kendaka. Bafunda Cécile Bilonda. Bafunda Cécile Bilonda. Cécile nenga zawana ataka ba colocataire na ndaku bafundi makambo ebele bele. Na période moko boye babi bango kuna na Canada so ba étudier so ba twanda uta soki mboka ni nango babande ko ba place ko vanda na Canada. Bat bana uta iti mboka moko boye bande ko ya na Canada ba koma ba koteki tellement ebele. Ne ba koteki ebele ndenge wana bande ko na ngai Cécile pe azwaki batu alojaki bango epa na ye. Oui, à peine en Europe, tout ça, la rango, tout le genre dans ma chambre, ça, vous avez comme néné, au CD, ma chambre, dans foot à yo, loyer, tout, quand n'est zalaka. Bande konanga. Cécile P à l'époque, à Salakambo. N'est-ce que c'est une attente, en tout cas, tant vraiment à éviter tamoko exact, mais babi à Salakambo. Et que ça là. Cécile a Salaka na bakoko. Nous pas plus sur ma campagne à cause. Babi Cécile, à sa maman, ou à Botaka. Babi Cécile aza mwasa lingi kobota mingi. Ye pena souwe da ye zali abota bana 10. Souwe na ye ninga bande koluba ye na pa ba camarade ne ba leki na lo ba kengai tout ba luba nga pena linga bana. Aza mama o abotaka. Mais ce qu'on problème c'est pas Cécile, aza mama o abotaka, mais aza mama moko te oyo. Aza pena responsable makasi. Maman opena zoration ya bana na ye, maman alandelaka, maman Cécile azaka mutaboti bana bo vivre kaka bokola ka bongo bana poto bokola. So na Amérique, so na Canada. Maman mo ba genre bongo. Mais muto alinga bana makasi. Alinga bana mingi. Yo bomoni nzambe apese bana ne 10 autrement. Koto yo aboti 7 alaza na 3 ba komi 10 onde mo banda ko souhaiter bota. Babi maza muto alinga bana mingi. Ari bena mutu te aza azo bena so bana fond wala ndela mamba bana so indi bo nem to se bo se konto se comprendre. Ona ningi ba expliquer ngande Cécile azalaka. Mais bana balala nzala te bana bazana ba ya kolia ezali nango mais tala zo ba ke mama wana penza azabong. Mais bana balala nzala te bana bazana ba ya kolia ezali nango mais tala zo ba ke mama wana penza azabong. Et à moi aussi, HM. Il guette. Comme chose au bas pour Cécile au course. Comme chose au bas pour la guette. Maman la giza bonjour. Bandeko. Babi Cécile azaka bongo. Asala. Bana ba ozanga iloko akuliate, ausomya ne bana biloko, mene pena ba mama o bazaka zolande be kola bana, azolande ba détail nyoso ba détail ba activité bana ba nini, babi Cécile azande ngwana te. Mais ikolo bateka linga bana na été. Baza bana oya mimi 9 mois na libumu, popo tabana ti 7 seko za moto linga bana. Alinga bana na ye. Maza pas trop maman so ndenge nini. Même dans français si vous benga on je sais pas trop. Des filles ça so ko combinaison ta français. Bandeko. Ba fundi ceci na l'état pasali ba enquête na papa. Wana ceci aza ko enjoy kuna nzoka na sima makambo ezo zela ya minene. Bandeko nanga. Na minute to sola ngana bino boye. Ceci azo vanda na foyer. Cécile aza na place à kovanda te l'état botolier ndako abimisie na ndako. Mère poule, merci. Na minute to kosolanga na bino boye, Cécile azo vanda na foyer. Cécile tango aye ayoki. Allô? Oui?
Bonjour. Toi, Charlotte? Ah, ok. Ya likambo oyo soki alobi vérité ke na omata live osalinga pour rien avant otya kombo na nga to elobi na ngosole na sesi mama to naza na bapreuve oyo tya eza nango lokuta aza vérité nakoki kokotisa na ligne je te dis ona obengo na moto abanana na bana 4 eloko nyonso olobi eza lokuta naza prête mpe yebisa ye namata no na live na bapreuve na baaudio na nyonso j'en sais rien na solana diante Osolana diante oh Natacha Osolana diante non na solana diante tiens tout nanga mama sona ebelendeni na opeso ba réponse o ebelendeni na ebeli diante pona Herman Kasongo. OK. Moi je suis à botane Herman Kasongo bana 4 Brinel daza kopina oh abengisa Herman Kasongo. Oui. Herman Kasongo na Diane daza ba camarade nga pena Brinel to ba camarade comment on dit Diane, c'est parce que tant que Herman Kasongo na Brinel bana problème donc Brinel parfois bengaka Diane et puis Herman a bengaka nga on comprend comment oui si qu'on a pour le moment bazaki na problème bazaki ya matanga ya parents ya Herman Kasongo fala que le matanga Herman a dit quitter mais c'est que Herman a porté ça bien na ligne au biso balito pekisa Herman et pour pekisa moi si na maman bana na ye il on comprend déjà place na solo la Diane na solo na Diane na 4 ya na appel conférence ngana ebia Cécile lote ngana ebia Cécile na soki na 14 ans na mboko amoni ngana bota mwana ngani boso mwana Cécile Fayola atukena ne kin avanda na ndaku nanga avanda kana to voyage kana ye ya Cécile na kena ki mariage na ye mama nanga omoni ngana na sabo na yebi ya Cécile de A à Z so na obengo likambo komi wana c'est faux na zana ba preuve na ba na ite so zana boka ni solo ba anglais ata audio ya batanda kuna otindela yo. Ah bon? Na bolingwa nzaka. Siko nde babengani Cécile na ndaku, so nde babengani Cécile na ndaku yo za pour rien. Mama. Omoni to sambela no shabana nanga alif. Na shabana nanga na preuve. So kinga na fuda Cécile bano bakufa ngapi na kufa osolo nanga lisute. Mais so kinga ide beso de la Cécile. Bon eso que no solo ba anglais na ko tindelo. Na lo ba anglais tindela ngai, tinda na lo ba ya. Cécile a comme photo ko tise na ligne. Ayebi que ni Diane linga ponga na sola na Diane te mama. Na sola kana Diane te jana kamara nga ta kamara de man Kasongo. Soki lelo na zo opportunité sola na Diane eza pona likambo ya Cécile pona likambo ya Herman na mama bana na ye na ex na Brinel ko aza copine nga. Donc Diane camarade Herman ya Brinel camarade nga. On comprend. On comprend oui. Si jamais présentant ngai Diane. Mais c'est quand ndeni ba condition que balobi ya groupe na bino fait ba boze belé groupe na bino boza ba petite à Cécile ya ndeko ka lobi ya kala omoni ba biloko sala kanyo swana je te dis 10% c'est vrai pour la fidélité à Cécile je te le dis de la yo pour ceux qui m'ont ba kina sala live no mokimo même ata na panza na respect parce que ça comme maman nanga j'en suis pour rien. Même bien on a tika la ko sona bien tel likambo ya Cécile sona siko bana ba fundi Cécile bana siko ba fundi Cécile na fundi Cécile azate Cécile ba fundi te OK ngawo ye ni sayo mama nanga Cécile mutu boko ta funda ye OK bo ba botoli ndaku pourquoi ba botoli ndaku marché ma belle Natacha mama nanga oui na follow mama na edite so posa âge de mengai Natacha na 35 ans na bana 4 na mukolo mama na 55 OK na bota bana 4 ya site na libala nga na ebi ya Cécile na boti bana te na ebi bana ya Cécile papa bana ya Cécile so na ebi ya Cécile nga na Cécile toza ba voisin même pas 5 minutes te na voiture OK oui na ndenge na sali fête ya mwana ngai awa ya mwana ngai avant dernière na sali fête ya mwana ngai le 23 oyo ya Cécile azalaki to la te pembe Olanda mama nanga. Olanda. Na ndenge makambo ya Cécile ndako oyo. Mon Dieu témoin na notia Dieu na l'épreuve. Na kena na Cécile ba rendez-vous nyonso tout sauf rien. Na ndenge ya Cécile a vu problème wana nga Natacha mutazala bana ya Cécile. Olebi yango. Ba o amike. Ba o amike. Donc
Mais balobi misusu baze papa na bango Alberto Kalama. Mutu moko taze papa na bango na besoin na biso mama nanga. Songela ya Cécile obenanga. Quand solo bana na olo baka basika libana tout est faux. Parce que cette fois-ci na hotelema. Na lingi rester pour nanga pour na mobali. Mais c'est quoi Natacha. Si quoi ba vidéo ba tindelinga ozo ba yeko beta on église ba yeko sangelo ba bébé ka bazo na ba kipa. Comment on a ekipa? Ba yeko bundiso pourquoi pour babi yo finga ka mobali ya bébé ka ya bibishke kokombo na etele marate attention ngo mino atacha ngo manzaka etele mata pour 4 jours. Olanda ka ba parce que au moment on a dit ça on a check non tu as l'épreuve. Puis kawana Nadège Cécile paye bien parce que moi na Cécile mon qu'on a Nadège on a bazaba ndeko so banye parce que Cécile a botana so qui oncle application ni pika na fait la décoration. Nga na zwa bongo na pesa pour la décoration j'ai même des preuves. Donc na pesa bongo et bisinga que non ndenge zawana azala ba flirté autila ba verte autila ba sanité bloqué belebe ezala tenga bibo 2500 pour ça que ça na bloqué non santé zonk sala ngambongo nanga. Olanda maman. Non, Olanda. Zonk sala ngambongo nanga. Tozai ka ngane na privé. Na bio ko zonk sala ngambongo nanga. Ya lobi que non na zoko meka ko yiba ba fleur. Ceux qui n'a kokisi ba fleur na zonga na bio mona taso be ko yiba ba fleur fait tikali une semaine. Vous comprendre? Ko kano ko chat décoration na linga kité. Mama nanga 2500 dollars qui moyibite ya shida te ya nimite ya motoki nanga moko montazo kaka ngubu na privé ngane na komaki ko finga na naye ona na tsona betelo na finga na wana ye to se comprendre na yete na bi il faut zongisela ngambo nanga ya bisika kino ya longola ka 50%. Ce qui monte à la 50% ça les locaux mon côté na bina bengi ba décoratrice mususu ba yebi singa que non ba longola ka 10% mais you know ça les décoration té et ça première fois tout ça la bêtise zongi c'est la ngambo nanga mama na kanda wana na ebité ce qui pose à kinga to koma ki ko finga ne na kati ya privé na WhatsApp na kenda ki église c'est comme ba fleur oya ba ja oyiba ba fleur ya artificielle ou bien naturelle pour que oyiba aninga misana ya ko soka artificiel soki naturel il fallait ka kine ko yiba pour décorer pananga na bi se na ki muyiba loko ka te pour niveau décoration na li notre pas pour des décoration moko et c'est na ba fleur et belé otika na tamukie na bi ne kota na chaîne pour kine ko commander à moins cher ouais parce que nous na fouti yo et puis mbongo na foutelier ezambonga ki moyibite ya copte ezambonga butoki nanga vendredi comme ko finga na wipo zambo na mama vendredi ce qui est église ya musomone que mon papa mon des aki pasteur na église na église ba atoni ngoza na bina sa na église adresse de na PC adresse église na bete ke ba ko ya 4 jeep na 15 filles pour ba attaquer nga ko comprendre mama de temps ba yewa na nga pe subu ne bete Dieu merci pe pasteur na nga mukulango amane ko bongisa ba kiti ceci na bidi solo nyonso ifalo tuna ibanda bongisa ba kiti na ba kiti pe mwana ceci pas akina kazi place bo bunda na vidéo wana oui ah bon on a kina mama moto ba peso matia vande lango nanu sikoyo kama chérie yoka tangu siko bango ba ye yo e ba kite yango ba ko attaquer on ba ba ndio beta na ba kina ngati ngana dike mutazo ko ila ngai mbongo pour mama sope ki batu boya 15 20 30 aux appels mon côté pour bien ça monter la église il faut poser la prêtre ne donc comment pour ceux qui batu boya groupe yo zo mon conseil qui vous ma zoba over da beauté mo de la batu mo pour beta yo tango ye Dieu merci pasteur na ngaza ki na église ba ndeko bongsa ba ki tango c'est ça na ta chose ça ninga na bite papa na la fille bo pesa ngambo nanga abisinga au compte moi si nanga ki déjà ndako no benga ou bebe no benga ou de ceux qui ba peso bon no tikanga na ndako mais c'est pas problème les amis comprendre quoi pembeni non tikayo tango ba komi ko passer na ngabi non mon ba jipe belé ou za mabe ndio ki domoni pasteur na nga soko yo ki bena na tuni mwana mobwe hi how are you here too yo pozawa ba noto na mwana Cécile okay ka mwana nanga mwana ya nanga est-ce que osa ni yo po na ba busobo de ba yo na pasteur na nga ba ne ko kabula ba ye ba ina de justice police banque tabazana sur les camus na fundi bango pona bébé kawana comme na animbombo mutabengse na porte za mobali na ye ba wana na kika ko ba bango te bango na to soto kutana bo physiquement mama déjà 3 fois avant ne ba papa na no na filmo bo Naomi na katamboko sisi pe makambo nyonso
que mokolo mwana banosala mobali na nga anniversaire ya 41 ans mobali na nga sikoyo ayebaki bebe kana mobali na ye nga mpe nayebi Naomi na mobali na ye mais Naomi dans le passé avant bebe ka wana tia makolo ani mbumbu wana tia makolo na kati ya mboka oyo mobali na bando bana Naomi wana kutu sa mobali abengisa bebe kana awa donc toye na feti ye bebe ka bandi kofinga Naomi na feti ya mobali na nga abandi kofinga Naomi moto mpo alobi eloko moko te tobanekana kizengi tootala na télévision ntango asilisa esi mobali kutu telema tokende na wana sofuta ndakuta komo ofinga mpe mobali devant bato mobali tayebise na otelema te nde bebeka akenda depuis akenda ntalobaki na boma libali mama boma libala moto sosa olali na mobali to bolala na mobali na to bobimaka to ozwa mwasi opesa mobali na ye parceke na koboma mobali na libala na ye na pouvoir ni mpo nga naza marie légalement sesi bilonda na libala na nga parceke na koboma libala fi wana na pouvoir ni kasi alobi na video wana oyoka bebeka azoloba ke Natasha anyokolinga trop onyokolinga trop ça fait plus de 8 mois aya nane na mboko na ja 7 ans ya ina kimkolula msoi na ibite soki aza na 30 soki aza na 29 soki aza na âge de na mboko asali même pas t'excuse na kati ya mboko parce que ye tokutana na ye na vie na biso mobimba 3 ou 4 fois il est 5 fois de siko na boma libala ndeni mama nanga tobima na mobali moko te ponga naza mari na mobali nanga ye baza na mobali na ye dans le fait ya discussion na ngani ezalaki kino ntango ye na ndako na nga moni ex ya mobali ni mobi oyo ye kuta azalaka na kati ya mboko te nde abandi problème alinga ntango ofinga fia na nga mpe nafinga fi wana mi nakoki te nakokofinga fia bato te fia okaki mpe na mobali na ye mpe aza na bana 5 na minito okay omoni bainsécurité mosu ya basi ya mabale ezala nango bongo ye moko wana mobali aza ndako tabengana mobali na polise bakangaki mobali boke bakour mobali babotoli mokanda mpona mwasi estce eza biso nga moto nasali yango eza baproblème amamoni leso libala nanga ekufi mpo ekufa te eza bozoba nanga moko mpo moto alibandaka ekoboma libala nanga te moto alibanda kokoboma te mpo mibali mais comment moto akoyelo na haine bongo ya makasi ndenge wana azoya kipa beta ye eza mutu moko deja envianga kala babika alukaka ngaki amitié kala aluka bato ebele bakutisika na ngai bakuti na ndenge mabe te mamoni nga nayebani mpe na kati ya mboko peut-être mpe alingi nazalaka netingami akoka te siko asenga boki bapreuve ezalaka lukanga toza bakamarade donc opportunité azwa ezalaki oncle na nga mobunda yakani na mafeti ya grand tion ya mwana grand tion na ngai nde azwaki opportunité omona biso baza filma ute koya arevaka bafilme oyo deja ya poto kala arevaka azala na bango ayokaka bakombo na bango alingi kaka azala na bato wana donc il fallait mpe kata otike na mosika mais ayaki pembeni mabesi koto so moto ya mosika na yo aope so respect une fois posani kaka pembeni na yo omoni respect wana na kolenga wana esilaka donc eza oyo wana nga na ye tovanda pas plus de 10 20 fois nga na ye no tovanda soki 4 fois 5 fois ebele ah bon toza bacamarade mpe te oyo nayebi la mosu toza bacamarade te je pense naka na ndako nyonso eza plus eza je pense 2 fois ye te soki na ndako na nga je pense que eza 2 fois toza bacamarade te eza kote eloko te soki na bitumba wana onga namoni bato ebele bongo nde baye kosangela bo bazobeto ndenge wana bayaki kobundiso kipa wana bowelika makambo ya décoration ndenge olobi ya bafleur et puis bebeka boweli kaka likambo ya ndenge yo solaka na mbanda na ye ndenge amonaki mbanda na ye na fete wana yango ka boweli bapreuve eza nango eza kaka wana bapreuve eza nazaki tuto omoni so moto aza na étoile babondisaki kaka parce que mon explication napesi yo mpo bato baya koatake ngai boye seki eza eloko moki batandoka na o deja kala me oyebaki te parce que ka explication napesi yo bazaki censé se akoya na bagroupe nyonso wana bazaki censé te donc nga nabengi kutu te mpona makambo mama parce que makambo eza na justice et puis bato nyonso ata mutu moto akotelema devant ngai ya kobundisa nganga moko akoka te il fallait baya kaka en groupe et puis fo monaki en groupe ombaye soki bia bazalaki mpe makasi ke baya babetanga batianga bambili me baokoka pe te nga nabengeli yo
pour la moni au tielo comme encore boé ya propos ya Cécile avant na benga yo na tine lia Cécile ojo moment na benga ya Cécile ba rester pour za yaya aza famille na ngeli ya Cécile na benga ya Cécile pour za famille za yaya non s'occuper les lots na problème peut-être dans bali nanga ya Cécile appelle ça conseil mais na ko regretter ton cas moi que au sali live ya Cécile a pété sur tes maman. Mais on peut Cécile Mutabenga, on a battu na bino, on a battu na milliers na bino na groupe na bino, on a bango. Mais kasi avant. Bango va te matière. Nana na numéro Cécile. Nana na numéro Cécile, nana numéro Cécile wapi? Nana numéro Cécile. Nana ko sa Cécile na ligne. Ko sa ekazi. Nana ko sa Cécile na ligne parce que chaque soeur. Parce que pour les ko baby sa réputation moto. Eza ko baby ça il y a Cécile za consciente à profiter elle dit que makambo za lokuta maman nanga na bon avant na benga yo na bengi ya Cécile mais non yo zo ba kaza so ki be action na yo mais osola na yite mais moi peut-être que maman tcha so na ba problème là ngana Cécile a baissé na ndeni maman Cécile a baissé na nga za comédien mboka na sens wana ndé na sens wana za baissé national bongo. Ok. Ndengwana. Ah oui. C'est là. Ah tena sola kanchende ke ya bongo na ndenga mabeki. Bebe kapaza awa. Bebe kapaza awa. Zana kambu. Siko Natasha. Yo eko yebisa biso kaka ke Cécile ndenge babenganye na ndaku wana nde leta botoli ndaku yo za pour rien. Yango eko yebisa biso. Donc, ngana lala ki batinde ninge loko. Tu comprends? Donc, batinga di kamboyo. Na sepele na ngote parce que ça le kuta. Ngana solana diante. Et puis, maman, avec beaucoup de respect, na obengo te pour la musuzo le tanga na light enregistré, nous maman avec beaucoup de respect. Ngana bengo avec, na bengo na respect, maman nanga. Sokoza quand même la humanisme. Ya odik sanga na ba live. Na moni numéro mo ya plus un zo benga en invité sur les années. Et je pense que nous avons côté ici à Cécile. Pour la côté ici à Cécile, nani na appel na côté ici. Et ça na côté ici. Donc na ligne pas problème te maman nanga na bengo te pour na le live pour na zamu taba live te. Na bengo te pour na pinga tona tonga mutu non. Asale kisho ila kitu pour la bonne. Na loko lobi eza bongo te. Merci ma chérie, merci beaucoup. Merci na kana pika pas aza besoin lo. Non maman zelanga na bengo te pona maka. Maman, je pense que vous avez na bana o lingate mutu moko abenga abengi bana na Alexis bango na live to enregistrer bango maman nanga zana humanisme. Ngana benga kiyo pona likambo ya Cécile Otier eza lokuta. Kamba Cécile eza lokuta, Cécile sera bimi na ndaku eza pona ba problème na yemo ko bongo. Ya ba problème na yemo ko aza consciente, na la kanse bo ebani ayebi que non, eza yo et ayebi que eza ni dia ninga parce que sola na diante. Donc Diane pe ndenge batu ba yebisa ke Cécile atonga kaebo ebonde dia na siriki wana eza pe yo poza na kati pete. Cécile, comment ni même pas nanga. Cécile la kotonga diante parce que la solana c'est très bien awanga na kanyoso la solana on a seulement ton avec que Cécile za ya za maman za famille non la vanda bouete Cécile la tonga diane non la vanda pe bouete to betali sola diane nanote non la vanda bouete non ki Cécile la tongi diane na fingi diane na lubili kambwa diane non lokuta Cécile la tikala ko finga diante ta makamkuti ya Cécile na diane eza makamkuti na ngongate eza makambutali Cécile na Diane baza bandeko je pense bon se rentre bango na famille baza bandeko na habité so baza bandeko je pense ba bandeko onga na bengele liyo c'est parce que na monu tshelo ko mo que no ba bengani ya Cécile na ndako pour na Diane. Merci Natasha ngasi kono continuer live na ngai na yamba na pika na yamba bebeka merci beaucoup na yokio merci benga Cécile. C'est Cécile Ayambi au côté de la conférence. Merci à tout à l'heure. Numéro moi, il y a plus un, ils ont commis là. Maman HM, Oyo Pika, Dom, tu as décoration. Puis comment c'est qu'il te quoi?
Eh, abwaka mai. Rappelez-les. Allô, Bébéka? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, maman. Vous allez bien? Salut la gang, c'est Charlotte, la famille. Anayalozaki olala namoni batilinga message bazolamisanga ke nani mwana mwasi wana azosala live kuna na TikTok azosite kombo na et c'est là que na se connecté parce que déjà baavertisaki nga déjà epa motu ke alobi koke fina nga ntina ba TikTok. Ah bon? C'est là que na bien kutu mobali na nga mosokata netango obeleli nga ye pa aza na kati oyoka. Donc c'est ça, c'est juste en gros, hein, donc il n'y a pas de détail. Tu sais là-bas, un jour, juste aux anangos, dans au sabiloko, il faut autant